Kinshasa, Mbote Congo, Brazzaville, toyebi ete boza ebele liboso ba poste télévision na bino pona kolanda magazine Mbonda Ekolo oyo ememelaka bino basango ya kitoko pe ya kimia oyo ekamba mibongo na le DG valable Alain Dewa. La édition na biso ya mokolo lelo pona koloba ete Conseil supérieur ya audiovisuel ya communication SISAC ayebisi na ba acteurs politiques batika kosala campagne électorale précocement. Ndeko ya Congo esengeli boyeba ke République démocratique du Congo a décidé qu'au Kataba signal ya TV na radio ya Rwanda na territoire national Mobimba. Décision yango ezomaki à partir de mardi na Conseil supérieur ya radio audiovisuel de la communication SISAC na Mokuse oyo asali yango na qualité ya autorité ya makambu etali média la République démocratique du Congo. Po eleka kitoko esengeli boyeba ke SISAC à travers secrétaire naye atindaki correspondance et pas directeur général ya Canal Plus oyo ezali la République démocratique du Congo akata ba retransmission ya ba chaîne rwandaise na ba bouquet na nyonso oyo eza ko émettre à la République démocratique du Congo pendant 90 jours. Nyonso oyo eza suite ya ba conflit oyo eza entre la République démocratique du Congo pe Rwanda, surtout ya régime ya Kagame ndenge aza ko soutenir ba rebelle ya M23. Selon autorité oyo alandelaka makambo ya média congolaise a constaté que ba chaîne ya Rwanda eza ko sa ba intox ya ko inciter ba désobéissance civile, ko luka ko bebisa morale ya ba tout contre pouvoir ya République démocratique du Congo, ko luka ko silisa ba valeur ya ba institution pe ya bakozi ya RDC pe ya makasi ya ko appuyer bitumba oyo ezala kati ya S ya Congo. Malgré RDC a eu décision ko kata la retard, boyeba ke Rwanda yekutu asi akata ba signal na biso depuis quelques jours yango makambo oyo ezaka ka assuré po mabe eza makasi biso awa tobetisika mbunda. Pour le makambo etali enseignement, boyeba ete enseignement primaire, secondaire et technique EPST à promettre mécanisation et yaba enseignant nouvelle unité na avril 2023. Reportage Medrine Kambembe. Bon enseignant école secondaire au tobengaka nouvelle unité NU na Mukuse, trésor public a kozwa bango en charge au cours ya mois avril 2023, mois oyo ezo marqué début ya deuxième trimestre ya année na oyo etali application ya budget. Direction ya service informatique, ya technique si instruction ya directeur national na ya cellule ya paye ya mois d'avril 2023 azali kosenga na ba directeur provinciaux ba transmettre au plus tard le 7 mars 2023 ba liste ya ba inspecteur oyo bazali non payé, ba enseignant NU ya primaire oyo ba remplacer ba retraité, pe ba liste certifiée ya ba école secondaire mécanisée non payé na mois avril 2022. Bazali ko souligner que instruction oyo esengeli te et souffrir na mbilinga parce que sengeli esalema na lombango nyonso. Communication oyo esengeli te ezala na explication mosusu à part explication oyo ezali lié na régularisation ya situation salariale ya catégorie ya bagent oyo bango basengi. Pour na rappel, esengeli toyeba ke grâce ya politique ya gratuité et enseignement primaire oyo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi alobaki tango akotaki na exercice ya pouvoir na ye pe ya commettre en application article 43 ya constitution, gouvernement ya République démocratique du Congo et s'engageaki na processus ya mécanisation ya enseignant oyo tobengaka nouvelle unité. Na yango tozali kaka ko espérer que mois avril 2023 ekozala porte bonheur pona benseignant oyo ya secondaire babanda service moko bénévolat na nation pendant période moko ya mulai yango biso awa tobetisi kambonda. Na cadre ya ba enrôlement boyeba que le sénateur Aimé Mangiadi Patience azwaki carte électeur na ye avec un pacte na idéologie na Kasongolunda kuna na province ya Kwango. Alain Dewa reportage. Eyu akotaki lokola Yesu na Yerusalema Mwanda Congo tunanga ye nani l'imbattable, l'incontournable, les bidozeurs, les sénateurs Aimé Mangiadi Patience yemoko le leader ya Kasongolunda tala ndenge bala Kasongolunda tu basangalaki
mobilisés, rangés derrière un seul homme, kaka pona ko accueillir qui te avec impact pe na idéologie po baebike na niveau ya Kasongolunda na territoire mobimba wana azala kokerante akotaki kitoko bayambi ye bamboka ya ndenge na ndenge ya territoire Kasongolunda esanganaki kaka pona kopesa ye ba honneur po bayebike azali moumbu na bango oyo batindaki a défendre ba cause na bango na niveau ya ba institution ya mboka bino moko botala akotaki maboko pamba te amemelaki bango biloko ya ndenge na ndenge lokola bakaye mpona bana kelasi bakisi mpona baye bazali kobela bazwa lobiko et surtout ke lokola tozali kokende na mois de mars amemelaki bamama bamaputa ya ndenge na ndenge ebele mpona kopesa bango mpe esengo bazala lokola bamama ya Kinshasa ebongo mpona jeunesse tellement ke alingaka mpe jeunesse ya mingi amemelaki bango baballon bavarese de manière ke bakoka kozala makasi na likambo oyo etali sport ya football. Mwana mboka Aimé Mangiadi Patience, les bidozers, les comparables na niveau ya Kasongolunda po azana adversaire te tala esengo ya population elongo na ye ndenge nini babinaki mpona kolakisa esengo oyo bayambelaki ye. Lokola amemelaki bango kaka discours moko ya kosarole mpona kosakite la devoir civique et ko permettre ke baye bakosanctionner na 2023 ye moko inde elongo na bango tina centre d'enrôlement esika wapi akendaki kosarole bino moko bozali komona akoti a remplir ba instruction surtout ya seni mpe azwi carte d'électeur na ye yango magazine Mbonda ekolo baleka yezi lokola toakompanyaki ye boyoka ndenge nini abetisaki Mbonda ondi ndenge boyambi ngai awa ebele na mabele oyo ya ngai ya Kasongolunda. Merci beaucoup bozelaki mikolo misato mobimba bozolala libanda bozokotambula mpona kozela ngai ya solo na komi awa na komi na ye mpona kopase vacances parlementaires elongo na bino mpe na profite na s'enrôler nalakisi bino mpe ndakisa mpo bino mpe bosanrole ebele mpo toluka mpe basiège na biso na Kasongolunda ekoma ebele. Isali kitoko komona le bidozer l'homme le plus compétent oyo akanga Kasongolunda mobimba ndenge nini asarolaki kitoko mpe ndenge nini bakonzi meme ya mboka bayambaki avec honneur selon la culture ndenge esengaka nyonso oyo elakisi ke yo mutu oyo ozali komeka konza lokolo la Kasongolunda te pokuna basi bapesa confiance fidélité mpe bazalaka honnête liboso ya mwana mboka Aimé Mangiadi Patience le sénateur le plus compétent biso magazine Mbonda ekolo baleka yezu tofuli ye kaka mokako swa po misala na ye mpe bolingo na bana ya Kasongolunda emonani eyu bana bimona yanga Mbonda ekolo magazine abengi ba jeune leader baya kolakisa vision na bango liboso ya kamera tolanda. likambo ya kobongisa Congo etali kaka mingi biso ba congolais surtout à la ville province ya Kinshasa tolukaka mingi kotalaka likambo oyo etali développement yango magazine Mbonda ekolo baleka yezu efongoleli ba oyo nyonso tu bazali ba bon leader reporte po bayeba kobimisa vision na bango bakinwa bayeba nini bazali kokanisa na kati ya bavision na bango botala bino moko tomesana koyamba batu na babiro na biso na plateau na biso po moto na moto apesaka vision na ye yo ndeko ozali kolala yebaka ke po ozala un bon leader esengeli oleka na plateau ya Mbonda ekolo po ezali seule adresse oyo okolakisa vision na yo pendant 30 minutes mokili eba yo bakonfirme ke oza leader ya solo
tala ndenge ba leader bazali koleka moko bazali koyamba bango mwana mboka Alain Dewa pe na mwana mboka Megrine Kambembe bayambaka bango avec impact pe na idéologie po ba question esalamaka ya kitoko ko permettre que moto na moto apesa sa vision na population emona yango bona na somo eloko oyo pona yo oza jeune leader olobi oza jeune leader ya Kimbanteke soit développement nini oyo olingi o apporter na commune ya Kimbanteke. Ok, merci pour la parole. Le coup là tous bana ba vrai bana ya Kimbanteke en tout cas tu s'est décidé que cette fois-ci nous en a posé à bana yande ya Kimbanteke o ayebi passe ya Kimbanteke ayebi douleur nini ba mama to ba jeune ba souffrant na Kimbanteke. Donc en termes de développement il y a les besoins de nito yeba to za na to sala to makoki ya ko sala la force négative. Et derrière, on a même suivi comment est-ce que mon amour Katilo Motiseke de Félix, comment est-ce que pointa qui dit doigt mon cas général, mon cas général il y a Kenya, de manière que bah monsieur bah qui est Congo, il y a que soutenir Congo et non il y a que soutenir bah M23. Ils allaient aussi parmi questions et permettaient que population Bimali Banda, bah barricade et autres tout cela. Mais yo état Congolais c'est aussi réellement que vous avez partager douleur ou là. Tant on a qui bah acte voilà. Quelle a été ta réaction par rapport à tout cela? Bien, des journalistes, bon, concernant Force et EAC, je me suis dit, il y a un sérieux problème dans le cannabis. Je pense que... Nenge kaka bozali komona, wala pe bazaba leader, o babi pesi ming na développement, de manière que ba commune na bango engenga ekoma kitoko. Yo pe tala numéro na biso yango wana, soki olingi ozala prochain. Yeba kobenga biso pour permettre que to yamba kitoko on ki saba kinwa idéologie dans surtout mingi ya commune siko zali po yango nde ezali base ko permettre que ba pesa confiance yango magazine bonda ekolo to betisika bonda ba leader solo. Pour voyager partout dans mokili mobimba et comment koselma avec impact na idéologie grâce à professionnalisme et à quick travel visa Tolanda. Ndeko mwasi ndeko mobali mwana Congo onyokwami ya tro na likambo oyo etali ko voyager na mikili ya poto quick travel visa eye po na kopesa solution na ba problème na bino po boleli mingi pe bonyokwami ya tro yo mutu olingi o voyager partout na mokili mobimba yaka na lombango awa na quick travel visa oyo ezali ko fonctionner na domaine ya assistance ya visa rapide bandeko na oyo etali visa d'études, visa d'affaires, visa de tourisme, visa de conférence, bourse d'études, tope visa pour na baswa médicaux na yo, adresse ezaka moko, quick travel visa po awa. Nyonso ezo salema na PTP na vitesse moko ya kosakana te. Esuki kaka wana te, na likambo oyo etali billet d'avion, komona na yo kutu pasi te. Quick travel visa ezali wana po na vente ya babiye na prix moko ya kitoko. Bandeko ya Congo, bandeko ya Kinshasa, papa, mama, ndeko. Quick travel visa, en anglais, en français, visa de voyage rapide, ayeli bino innovation, topé modernisation, modernité, nadi solo etali voyage. Dans la zone voyage, visa, billet d'avion. En tout cas, nyonso quick travel visa aza kosala yango na ngonga muke passeport vous en a poso voyager au kende poto kende na 5 continents où ils habité yaka na quick travel visa dossier na yo ekozala traité na professionnalisme. En tout cas toza ko assurer bino visa réussite ya visa à 100% parce que o toza koloba toza na connaissance certaine, avérée, une connaissance qui est d'ailleurs attestée dans ce domaine. Nous avons l'expérience, l'expertise, la connaissance elle est là. Tokocha yango na disposition na bino ya ba dossier na bino pour bozwa ba résultat escompté. Soki olingi ba rêve na yo et comme réalité, o voyager partout na mokili mobimba na ba condition moko ya kitoko yaka awa na quick travel visa po yende azali nzambe ya masolo pe akosaka te na oyo etali ba voyage na ba visa na talo mukie pe na ngonga mukie ozwi visa pe billet na yo d'avion boko tu na
bazwami wapi? Quick Travel Visa ezwami na numéro 54 boulevard Lumumba. Référence Arrêt Betani na agence Nécropole, premier niveau na commune ya Masina quartier sans fil. Tope benga bango na plus 243 81 93 39 saede. Na Quick Travel Visa babetela yo lisolo te, yaka omona o vivre réalité. Na Quick Travel Visa nyonso ya voyage pe ya visa ekomi pete. Ndenge nini un leader akoki ko se comporter devant Batu Tolanda? Merci mon amour Kadewa. Je pense bien que tout le Kalambondeza ici quand tu Manulaka. Le temps toujours le monde ko merci papa mbati che biso tangeli biso micro. To lingi to de la mingi pour la biso jeunesse profil to ko za la rango. Le no biso to sali ko lukato za la prétendant bato to ko lukato à génie classe politique. Alors et que c'est surtout dans un profil moi malam. Un leader azam moto vivre en esprit d'écoute. Faut to za la bateau to yebi mingi politique. Faut to za la bateau to vivre au service ya bateau ba Sibiso étant que leader te représenter bango. Un leader face à la monture, vous allez avoir un bon exemple. Apprécier autant l'esprit d'écoute, à la paix monture. Et bien comment combat au biso de la combat jeune, il faut accompagner l'information. La jeunesse doit être bien formée avant de embrasser, surtout quand il y a la politique. Pour comme directeur général d'entreprise, pour comme PCA, ministre, consort, il faut passer par des partis politiques. Alors, d'où nous les jeunes, vu qu'il est nous doit gêner la classe politique, tous les esprits en information. Nous devons nous former premièrement, avant d'embrasser carrière politique la biso, parce que nous avons une opportunité de biso, il y a que gérer et puis on s'en va en bébé. Alors, vu qu'on n'a pas encore cette... on n'est pas le guide. On n'est pas guide en fait, la partie de Kende, et on a bateau, on a partie, donc vigier aux clairs, tous à l'année on va l'idée à Malam ou surtout dans la partie politique de l'Abisso, dans l'esprit, encadrement surtout la jeunesse, bien sûr que oui, jeunesse on relève, mais il faut pas partir pour ce bisso, la capacité, il y a que gérer, et puis on va la formation à Malam pour tout le monde à fiasco, tout le monde à la Mikolo, donc c'est dans ce sens là. Gouverneur ya Kinshasa Mwanamboka Gentilingo Bila akebisi ba agent ya urbanisme na likambo ya kopesaka mikanda na désordre. Tolanda commentaire à l'Edewa. Mona Congo, yo mutu olula bisomba somba pe bitonga tonga na bisika nyoso olingi omo na bisika vile zalite po bakoma kobenga yo kaka ndenge emene ayembaka mujinga olingi komona terrain vidité obanga kate même bisika oyo leta apekisa yo lokola ozande koya kombo na yo kaka osala misala na yo otonga po oyeba na bandeko ya ndenge na ndenge mais yeba ke osto salaka ekofuta mapo lelo oyo gouvernement provincial ya Kinshasa bakomi kosala opération coup de poing oyo yola ngai toza komona so ozomona te de fiske matoi na yo eza koyoka ndeko ya Congo yeba ke gouverneur Gentilingo Bilambaka à mettre en garde ba agent service ya division urbaine ya urbanisme pour le koso ya kopesaka mikanda na batu oyo ba mesala ko exploiter bisika o leta apekisa mingi pona kosala ba activité na bango ya ndenge na ndenge boye bake ba agent division ya circonscription ya limité ba uti ko suka na egogopo na makabuka o etali ya ko octroyer mikanda pour bato basala misala na ba emprise publique o leta apekisa mwana mboka Gérard Chekoko Mulumba oyo azali vice gouverneur ya Kinshasa na ministre oyo azako assumer ba intérim a outi ko suspendre pour une durée de 2 mois chef ya division ya urbanisme ya limité pe ba action disciplinaire et kolanda ye nyoso wana pour apesaki autorisation la date le 21 décembre la société Plutus Global Limited ya ko utiliser espace public ndeko Gérard Chekoko Mulumba akebisi la population ya Kinshasa alebisi bango ke bomi batela pe bo batela misolo na mino ateleki ya mingi soki okosomba toli otonga tonga na esika oyo ezali ya kitoko eko créer ba désordre te polelo oyo mutu nyonso na Kinshasa akoma koluka ata babike kanivo ezali wana okosa lopangu na yo otongi ndako likolo nango ozobanga sur l'état te po oyebike ozande koya meyeba kelelo keba okoza egogo kaka ndenge bandeko oya division urbanisme bakomi kozwa yango
to bendika kabana kitasa boza maele beba ko to sabisika l'état de manière que mongo na yo to bisazo sala ezala kitoko ezo problème te biso awa to kebisi vile pe longo na mwana mboka jirage ko mulumba pe to betisika mbunda. Et sali pasi komona agent ya SNEL akangami na poto ya courant na commune ya Masina na avenue Malembe quartier de reportage Wilfried Samba. Kolamuka topé concile sa journée ndeko yeba ke ezalakane bénédiction topé grâce ya Nzambe tala ndeko oyo zali komona bazali komema boye tunongai ndeko problème nini o mwana mobali o akufeli alamuka na yeki toko na ndako ayebisi libota na yeke ake musala po azalaka agence SNEL esali ke babengisaki awa na Masina KCD mingi na route Bekatef na avenue Malembe aya kosala dépendance ya courant po mikolo oyo courant ekima bango kala yako kamwa tango ndeko amati po asala musala ya courant pe lokola elakaka te ekokuta mikolo enyati ekonyata nde omoni ndeko oyo a perdre bomoi na ye kaka boye pe akufi akei esali pasi na bandeko ya Masina yoka ndenge babetisaki mbonda tango bamonaki kamera ya mbonda ekolo. Bon, awa tozali na pana bapoto mibale ndenge elandani bapoto ezali ya okweya sikoyo tango bayaki babongisi yango lobi nde yango balansaki câble e ya kozwa na poto ndenge bazongiselaki bato basinga babandaki kosenga mwa bambongo bamosusu bayalaki nango bapesaki yango bazongiselaki bato kuna oyo bazangaki lelo nde bazwaki mbongo yango babengaki bango baya bazongisela bango bakula nde baye kozongisa ye kurango mosusu yango mosusu eutaki na lupango wana ndenge ayaki adenide basinga mpo abanda kozongisa bakura epela nde yango akangami wana eza shida na bango soki kure ye bango bazongi tosali ata 5 mois tomona surtout na babiro bajean baza wana bakoma kozwa na bato na bango ya quartier comment c'est possible moto ndenge akangamaki alata kechi moko boye agumbi pantalon tia tandis que poto azomata eza ya libende moindre pepe soki kaka kursi ku esalami akokangama ndeko yeba ke likambo ya courant basalaka na boma sécurité tango ozokende kosala mosala ya courant linga osarasire très bien ke courant ezali to mpe ezali te kutu bandeko oyo bazalaki na elongo mibale mpona sala mosala tango bamoni ndeko akangami bango nyonso tula mwisi ya zazaza ata moko te atikali kutu ndeko oyo mpe aperdre bomoine kaka boye mwasi na bana bayebi ke papa kende ya mosala me sango ya mawa ekolanda mo ke papa na bino akufi toyebi te soki ekosuka ndenge nini alors tokosenga na SNEL yebaka ntango totina baagent na oyo bakende kosala mosala yebaka baserasira ke courant ezali to ekozala te mpo epermettre ke bazwaka baprécaution oyo ekopermettre bomoi na bango ezala protege biso kamera mbonda ekolo tobetisi mbonda ya pasi ya mawa po esali pasi ya komona nde ndeko oyo aperdre vie na ye. Pour le makambo etali sécurité boyeba ete commandant Patrick Jipiarando aza toujours kosala mosala kitoko ya kokanga ba incivique bazonyokola population na quartier Biela na Mokali Tolanda. Aza toujours ko continuer kosala mosala na kitoko yako kanga ba incivique oyo banyokolaka population ya mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi yenani le commandant Patrick oyo ba mesana ko benga na kombo ya Jipiarando po amesana kosilisa ba incivique mingi ba kuluna ba miibi tope ba assassin oyo ba mesana ko créer ba désordre na quartier Biela oyo ezali na route Mokali na commune ya Kimbaseke botala bilenge oyo jeunesse oyo esengeli ekumba Kongo ya lobi bango yoyo ba mipesi na misala ya koiba ya koboma tope ya kobotola yango le commandant Patrick Jipiarando le policier le plus compétent oyo asilisa bango mayele côté oyo Biela tala ndenge akangi bango inde a présenté bango ye moko liboso ya caméra ya mbonda ekolo liboso ya souciati ya nyaka boyoka ndenge nini abetisaki mbonda. Merci d'abord
tobenga bino pamba te tozobenga bino po botala makambo nini o police azosala malgré menace eleki l'auditorat militaire tobengi bino ato na société biela 10 par an dans la société biela 10 par an ezana kimbateke de pa ya mwana mboka le commissaire supérieur de l'office ba moko visa oya pesa ngai ngbende ya kokwafe awa na biela. D'abord, nous allons remercier l'inspecteur provincial Villa Kinshasa, moi Mboka, le général Sivano Kasongo. Remercier moi Mboka, général Amouli. Remercier le continent ya district Dieu donné Kangambila. Oyo apesa ki confiance na major Nabiso, le commissaire supérieur adjoint l'office pa moko visa pour apesa biso pouvoir. To bengi bino botala nazala ki témoin mikolebele par rapport ya menace ya bato auditorat militaire. Auditorat militaire et l'ingité to kanga bakulun. Auditorat l'ingité biso sala musala. Na ebité. D'abord nous allons nazo senga na ba konzi ya biso ya justice, ministre de la justice, non senga la ministre intérieur. Non senga na Dieu donné Kangambi la commandant district na biso. Nazo senga na inspecteur provincial Villa Kinshasa moi na Mboka le général Sivano Kasongo. Police ce que moni commandant do sala musala te za faute ya commandant te. Menace leki ozomona oyo grand colonel oyo ozomona oyo j'espère kombone yebani oyo bazobenga ye Benzema yene mtakotela bananda kwa buka banda kwa bata ya boye esali vraiment pasi toyebi te soki Congo alobi tokotonga yango na bana lipo jeunesse oyo sekele ekumba Congo alobi bango yeyo balula na bango machete yango tokosenga na bino ba magistrat tope bino ba ebomesa kosambisa bango bozwa pe bana oyo botinda bango na esika oyo esengeli bakekolia vungule po ete ya bango ke ya koluka kobikisaka bango likola ba corruption kozokisaka bango boye bakeretuna bango bazongelaka la police na ba position ya mabe kutu bakoma kokana me baboma le commandant jipi ya rando yango esali kitoko te mabe makasi bokanga bango bake vraiment angenga buluo tope wapi tomona bango susuté biso mbonde kolo tobetisi kaka mbonda. Rubrique Nabino bolingaka mingi pona nini boye tolanda. Nazo yeba te bato nyoso toko voter bako sale loko moko te. Bon biso tokolobela makamu mingi ya courant pourquoi courir tambola mabe. Pona nini boye? Pona nini boye? Pona nini boye angwana nde kitoko. Pona nini boye? Pona nini ba fille mère ba komi trop la Kinshasa. Ba fille mère ba komi ebele na Kinshasa pona nini mibali bazo wanga na bazemi. Mobali atie mwana aboti te. Mobali atie mwana batu zemi awanga niye. Et puis maman ye moko para azui charge ya mwana. Yango zo mona ba jeune fille ebele bazana bazo telengana na bana. Pona nini ba fille mère ba komi trop. Hein? Donc mpona ngara monike erreur nyonso to pesa ngo ba faute nyonso to pesa ngo na famille ya famille bana basi. Ya ba boti ya bana basi bazo senga ebele donc facture exagérée. Hein? Consomma même écran géant. Ba plasma pona nini biloko wana nyonso pesa bana mibali pasi. Yango mona bazo bota mapango ba papa na bango na ba ndako ba papa na bango moya okele libala ezati. Jace Jemba koko tiri pour la caricature lelo au proposer biso nini. Toyebi ke infraction zalaka atasuki mutayibi abundi mais il faut koyeba modèle nini ya okangaka mutu mais oyo tozomona mikopa de policier tokoma kokama même yemo ko devient nduka ata bakanga kiye ezalaka boyete mais asali nini abominani venduka po bakuma na modèle ya boye pas normal ça yango babundaki te sir makaka makambo ya politique po ve alobaka trop ba côté wana mwangonga moke boye venduka zoya batiki ye affaire ya grave te kaka contre-temps ya kofuta nyongo ya sœur moko bon c'est tout hein kaka pona nyongo kokumba moto na modèle ya boye tosengi na bandoko na biso ya ba policier moi botosi pe ezalaka likambo ya ba arrestation a la kati ya ville ya Kinshasa et pas bandeko na biso ba policier tokoma kokamwa tokoma kobituna yango état de droit ezalaka te na kati ya Kinshasa to na kati ya République démocratique du Congo ya boye tokosenga kaka na bakozi ya mboka boye bakotila ba policier na biso na ba formation po baye ba façon ya kokangaka bato kokumbaka mutu bele azali parent azali koko azana bana esalaka soni mingi ya boye tobeti kaka mbunda
Merci Nandinge Bopesa Kabiso fidélité ya kolanda magazine Nabino d'actualité Umbonda ya Ekolo. Peto sengi Nabino bo s'abonner massivement na chaîne YouTube Nabiso Umbonda ya Ekolo officiel. Peto zo pesa mbela na bandeko nyoso bazana posa kosala promotion na bango, promotion ya ba activité na bino Mbonda ya Ekolo toza wana po na bino. Na kosuki sana pesi bongo mbote na maman de Chantal Kapanga ya za bongo présidente nationale ya parti politique AABA mama ya bana ebele ezalaki bongo ngai wa bino Marlène Abeli mwasi de Basto kutani mbala ya sima.